Amen. Bande kuna Kristo. Merci. Merci. Voici le Golanda presque nioso. Bas témoignage. Bas restitution. Boki Matéa. On n'ira pas très loin. Mais heureusement que, comme d'habitude, c'est une bonne journée. Aux températures allaient automatiquement au rendez-vous à Liloba. Vraiment, merci beaucoup. Na accueil Nabino une fois de plus. On a aucun accueil très chaleureux. Neribo Yambi délégation où tu as voyage à tournée pastorale. Kola Pambola Libotanio Sabongolo. Mais une seule chose, le bota, bonigona tata kat namokili. Mais est-ce qu'un jour, le monde pourra comprendre que tata lingi mokili, ndia tinda kandege yemoka bongisaka. Quand tu l'envoies, personne ne peut contester. Il a envoyé beaucoup de envoyés. Obayaki bazapena valeur kolega konde. Malheureusement, certains envoyés ont été totalement rejetés et tués et massacrés. Et même jusqu'à Mokili, Koboya a toujours baye tata atinda na Mokili. Mokili lingaga toujours baye oyo Mokili jo façonné. Mais ce qu'il y a façonné, mais comment le monde peut toujours refuser, rejeter? Ma interpellation peut être pour Nabino Bana Liloba. Pour vous, vous avez déjà compris. Mais mingi pe bazakana kati ya fois ils comprennent pas. Mais ce que nous sommes kati bazoko comprendre d'une même valeur, d'une même façon, d'une même manière. Le coup mon attaté mon anamokeli. Malheureusement, une fois ils arrêtent toujours. Même mingi bana kati ya fois moi il va comprendre que c'est Dieu qui a façonné. Mingi va comprendre à cause du bien matériel. À cause de l'orgueil du monde. Étant donné que Mokili Bazar tombe dans le noir, Mokili Bazar tombe là, qu'on patauge. Donc on patauge, c'est un peu compliqué. Côté pas. Mokili Bazar tombe là, côté pas, c'est à tel point que ça crée beaucoup d'églises inutiles. Sinon Dieu n'a pas besoin des églises et il n'a pas besoin des églises inutiles. Il a besoin d'une église utile. Mais le monde, jusqu'à présent, va tergiverser. Et puis, sinon, interpellation, il y a Bino Bassambele à Liloba. Mingi, c'est parce qu'ils sont là, pas bonga, pas zalala bien. Comment Moutuboye, il y a besoin de comprendre les valeurs. Ça, c'est la valeur de Dieu, véritable valeur de Dieu, présence l'église Liloba, si vous comprenez. Ce qui n'a jamais été, mais ça devrait, il y a une fois tomber, Naba Mindele, Naba Américain, Naba Asiatique, Naba Bata Océanie, Naba Européen. On a souvent entendu que Makamboy, et ben la connaît pas Nabatouane. C'est à tel point le monde était toujours dans le tourbillon, mais qu'il est toujours dans le tourbillon. Parce que le diable a beaucoup implanté pour embrouiller le peuple de Dieu. Amen. Malheureusement, valeur au tata bongisaka yak après. Est-ce que c'est yé? Est-ce que ekoya? Est-ce que Zali, Binomoko, besoin de réponse de besoin. Et c'est est-ce que Ekoya, est-ce que Zali, Binobozawa?
Car la gloire de Dieu, Dieu l'éclaire, et l'agneau et son flambeau. Bon, l'agneau de nan. L'agneau, wap. Hein? Vous comprenez? L'agneau de nan. Le cantique de Moïse est de l'agneau, c'est quoi ça? Mais vous comprenez? L'agneau, c'est Jésus. L'agneau de Moïse a bandi, Jésus a s'ajouté. Et l'agneau et ses flambeaux. Et l'agneau. Bandi Mialiloba, c'est aujourd'hui que vous devez comprendre certaines choses. C'est pas. On a vu la télé, ma pona te ma kamba kondete. La télé ma pona relaxa Valérie ya. J'ai pas besoin de relaxa Valérie à Conde. Le Seigneur a besoin de relaxa aux anan. But nous allons vivre le nini. Objectif na yo nini. Donc l'homme doit comprendre. Azanan est but et objectif. De l'église, il faut faire comprendre le motto qui il est et il fait quoi et pourquoi il existe et objectif n'a pas aux alawab. Tant que l'obé bandak. Mais votre frère Naza m'a dit que Nazana molim. Et si on a vu dans cette terre que Nazana molim me sent. Ngana yena molim. Amen. L'église est un salon, Bassali 30. Bassali 30, l'église faut comme ami balai. Alors, faut monsieur Kindele Banda. Bassali voyez mes prophètes, vous en erreur. Comment bandi église na Kindele? Mais il faut que banda na kasa, bubu, bandal, matete, pour qu'on a batambong. Alors, il faut maintenir que l'église faut bandana kindele. Bamusuba dobi no kindele zana mbongote. Bato mbongo bazate. O bande église kuna ndeke nini? Nabi bato bazate kuna biya bazate. Amen. Tant liloba et maintenir que kindele babi no place mo zana ngaba semie ngaba. Soso tinde église seke zangi bato mbongo. Molimo elongwe. Tu es na 10e heure. Basali bamoni bandi babando yikana basali bamoni batu bakomi sengeli mbongo emona na sengeli bazwa mbongo sengeli bakoma na mbongo. Ata une trentaine de personnes babi prophète tozwa mbongo te biso tukoluka mbongo to sala église ko pesa mbongo noki na 10e rue. Bakomi 17 pages. Bayebisi basani se réunion samedi, c'était un samedi. Naboutoum. Ndeko bino ko koma komi samedi, babi photo longola. Prophète tango roya to kangena basinga to boke na mir likolo amir abima. Eza sulingomba ya yete. Vous comprenez? Hein? Na ba leader babi tango roya ka to kangai to kangi basinga to boke na mir. Molimo elongwe asuna molimo te bokani kle bino moko église kindele fungwana ti yikani ti église comme ebele bo bakenda ke molimo elongwe bango bakenda na ngaba trebite molimo ezali bamema ngona poche bien bazana ngwa 10e pe na sisio wana na mbula moko ezakite ba 20h, nous avons comme une église pour chaque samedi, nous avons une église. Nous avons comme une église agitation. Ba bandi 17 pages, ba commis berere nous avons. Asalibo 17 pages plein. Et sali moi livre.
batangela basali nyonso. Donc azadi soit dirigé te longole nzamba sa longole biso bato remplacer. Amen. Tawa bandi mo pepe moko yaki impossible ya kuvanda, impossible ya résister na mo pepe wana. Eningisi na place nyonso bato nyonso tokoti na kati na 10e rue. Tokoti na kati ndako. Ndende wana bina zwaki mikanda wana nyonso pasoli. Likambo epa yeuti mutu moko ayebite. Iye moko na tata. Maintenant sikoyo mutamukili aoya ko longola, aoya ko juger, aoya ko lobake molimo elongwe. Bakei bango nyonso biso tekyo na seconde. Donc première, o bakena na kindel, pona kindel, deuxième, 10e, ba jugera toujours que molimo elo. Siko po calculer bato bakenda na 10e à partir du siège na 10e rue. Bakenda, bipai bakenda bango nyonso ba mwangana. Batikala tamoko muta koma ka ozwa mwa message konde kosa na mwa église ko lia kambongo. Mais makambo ndeko na bino memi oyo mutu moko ayebaki te. Ata moko te, ni témoin. La burera yebisi wana sans témoin, tata yebisi ndeko na bino sans témoin. Mabe? Bon, siko ba tradis bo bakene na 10e babi molimo elongwe. Bino mo bo juger. Banda 10e ti lingombe ikana monde entier. Molimo elongwe. Toke 12e. 12e bato babi prophète musala zo sala tozo mbongo te. Tozo mbongo te mbongo zo mona na te. Une équipe basali oya bango séparation. Soto keka dans 6 mois mutamuta kosomba moto kana ndako. Bakei bango no subit motif molimo esili banda 12e bakenda bamwanga na musu bakota mabele mususu donc bo calculer bino moko bato bakenda na 12e balobaki asolo molimo elongwe. C'est grave. Amen limota. Après 12e encore, former une autre équipe. Basalaka ta 3 équipes balongwaki. Pona nini mbongo. Nako jijende kona bino. Toute l'équipe bakene basali nyotango bakene babi molimo elongwe. Église yango ti bozong mona ndege yika ni monde entier. Peut-être ndeko na bino atambusa lingomba ngoda kisi. Na pouvoir la magie. Na kindoki. Ndeli bomona molimo no epana ndeko na bino. Asa te yake ndeko na bino konde polo azana molimo mosantu. Alubani. Nabaka ndeko na bino alubaka za esprit Saint-Esprit. Nabaka nazana onction. Na mokolo mona le banana onction te. Mais elo nde kola chia na kati na nzoto mutune saiba ko comprendre. Sourire o kola pesa sourire ya sete alikolo. Nana zanango. Nana ko zanango ko seka ya likolo. Bolingo alikolo. Je n'ai jamais dit que j'ai l'Esprit Saint. Pour battre so basi bakenda kabalbika molimo elongwe. Les leçons de Gonabino que ata moi mike zoya durant tout ce temps-là, nous avons abandonné ça pour la bande 1981 à Royaume. Mais là, moi je passe ces années, moi je souffrance ces na bima. La souffrance est impossible que encore résister. Je ne cherche même pas l'argent. Mais là, on a vu Luka, ça mon problème. Il faut problème de nuance à résoudre, à ça, c'est l'objectif, c'est le but. On a vu la télémakawa, on a problème, à sa solution. Exactement que pour Moutouana ba problème, a la solution pour appeler ça à Kabela Ndegonabino, il n'a jamais eu cette idée. Au Kabela, au PC, ça tant mieux.
Amen. Bande on a Christo. El temps basali moi bisala sala bato pe bazaka basali. Moto moko te na basali nyonso ba comme une église oyo. Oya ka yeba keke konde un jour akobima pona ko dire j'aime sala tata. Ata moko te. Tosaki na salongo esali 2 mois basali babime uzaka yoka moko musakoli mais 50 ne pana kona bisina no bozo kende pressé pona ni kola na besoin à travailler à lambana mitema basali bazana bolingo nanu oh basakoli babima mbango si basakoli ba nobima esi bimi atana musakoli moko uti na ko sakola na ndako na bongo ayena ngona iloba ba onyoso be kubimaka basakoli batei na lilo n'est-ce pas oba bimaki oba zaki batela libanda oba kotia ba yekola ka doctrine ngo mais mingi tango bazaka na lukosa mboko posa posa lokumu posa honneur ndeke bazwi na message balobaka mwende moins inquiétude na bango moi passe na bango babi molimo elongwe même na Paris basali oh ba yekoli musalo na munoko na konde babi église lokwa bazo mbongo te molimo elongwe molimo konde asuna molimo te heureusement que liloba ça toujours liloba na bango moko ba comme na confusion mais combien jusqu'à quand oh mokili basali même ba ndimi ba bando ça na langage wana ke molimo elongwe molimo ngo nana mona kitango ekotaki nana chiaki yango na nzota konde kia mona ka lisusu te bandeko ndeko na bino asakola te asambela moto te atelema wa même alubika atelema lisusu avant jusqu'à sa mort l'œuvre de l'Éternel est déjà accomplie. Les accessoires, Kosakola, Seigneur, la question malade, les accessoires, parce que Motonios d'Azaliawa, selon le colo, à côté de na pouvoir de Yahweh, à ta passe pas à recourir pas moninga moto, te, Motonios a 5 pas na tata, ça là, et c'est tout. Yahweh voyez la ville n'aura plus besoin que vous bandosa, problème non que pas Mosakole, que pas Motei, non. Ville en a besoin, volontaire et loboyo, un jour ça a un problème. Au recourir derrière mon toté, derrière mon tête, derrière mon sacolité, au belélin colon cola saleli, yo. Ou bien on le connaît au commané pas conde, tant de beaux commis sur Azoko Yamba Sobatino sauté. Na musala auto sala même, et azo sala même soit outil bakongo pour nos zonga, azaka abattu. Ce que nous avons moto mais ils ont moyen mais tout le temps na basalika bayaka na moi je suis sûr comment mon a vision le diable a mon sa vision a mon sa bandoto tous les jours ba église nyonso ba tutu ka bampeve ba omona makambo ebele ba sakola ka ebele ba o bande na biso batika mandefu bo akoyebisa na michopono ndenge zali mais même Satan il voit prophétie ya o mutu basakoli mutu même banganga bazo sakola ba magicien et c'est leur apanage yango nde basala tout le temps ba voyant bazali tout le temps ba prédicateur soit tel que la Bible il y a beaucoup de prédicateurs que le diable a fabriqué que le monde aussi a fabriqué le diable a sali multiples prédicateurs de milliers de prédicateurs. Mon qu'il peut effaçonner dans le cours biblique, basali et belé à prédicateur. Mais une seule chose, et le bas et yemba makabien, que bakoyoka oba yoka nanote, bakomono ba monante, c'est nan bino boyoka ngote. Hein? Qu'aucune personne n'avait façonné. Nous sommes allés bien même là-bas passer à Libanda. Qu'est-ce qu'ils disent tout le temps? Yé bato bazok kende pane bato belé. Abotoli bato na nibina biso ming. Yé kota tangate.
Mais ce que Dieu donne ici dans cette église, c'est plus que même Onyos Bazana Bekolwana. Na oyo atangi pa na nzambe, na oyo atangi na ba université, wapa leki. Le véritable professeur, c'est l'éternel Dieu. Atas, il faut comprendre. Ata mo langa o ka ndamba langa ko loba portugais a passion. Oye bien ngona tina te e ko ya ta maloba mi balete, c'est impossible. E ko ya ta maloba mi balete, c'est compliqué. Batumi ba luga don en langue. Mais est-ce que nga na quelque chose nana tant que oye ko la langue. Nana tant que yo kota l'école. Ndeko na bino soko tanga mais banda tango abandé au silent moi quelque chose je bandé à soko contre bêtise qu'est-ce qui empêche les lona va muta 50 bazotanga il y a 60 bazotanga si j'ai besoin d'études Dieu ne voulait même pas que je puisse continuer parce que son amoni bawo batanga sa religion ba koti sal nyoso mbako moningana et donc vertige est terrible comme baluka ponanga na koma ko simba ban pépite na simba pépite que ça ne va pas. Bako tombola ndeko na bino ti hôpital bako sala diagnostic ana ilokote me na sali vertige ndenge nini o ba tombola tonga non pas question tonga non pas question mais oza na ba vertige boluka ba infirmier mi bale ba tombola tonga so ka bino moko kas non possible moi nous a compliqué bima no ka keneka na ke ipende ngwana nana ko salam wa malade batindi ba infirmière yo alobi hôpital ya munene lokola maye mais olobi pas question mi bali baya ozano mukeboy première CO première secondaire nana ko sa homona kaisa malade ba yo tobola tonga normal ame bandeko mais alors zamba kota étude nini nana ebi niveau nzamba comment il a étude la kota une école maintenant il a salé balé au terme du besoin balé na français no comme lenga na somme au côté même na kate balé monsieur basenga quand même na prière na kate balé na prière il y a français il y a anglais et surtout nos océans amen bandeko frères et sœurs mais comme na tata ba comprendre ngotin mais soltali bien car ba pharisien ba scribe bazo critiquer même la Jésus lui qui n'a pas fait des études qui n'a pas étudié et ça la Bible était boye sabat no so baza batanga ba simba ba classe belena ba diplôme belé batika maintenant kotanga kombo à Jésus. Bon, même le bon message. Jésus, il n'a pas été sur le banc de l'école. Alors, Jésus, il est lettré. Ce que Batika Kombo il est lettré. Petit frère, il est lettré. Batika Biso, il est lettré. Voyez bien, car la gloire de l'éclair. Mais alors, parce que nan kuta yeba kina itene nzembang batanga ibele bayeko lebele bazwa ma diplôme bomona ba théologien nde bayako ndimela ba musuba mona ba bayaka na diplôme yango c'est tout le temps message bino ba ndimbo même la basal oyebi ko sakola yebi ko teya personne ne viendra dire que konde molimo elongwa ekolongwa wapi. Mais si nous sommes yemba makapelingenda na bokonze kolongwa kino yeke ya mokolo yanga amen. Mais alors message au tata pesi même mokili on dirait balingi ba batinda muto ba former na mukili
Bote ya baninga na bino, bote ya même na basali. Loko sambongo même na sursaut d'orgueil. On n'est pas là pour s'enrichir parce que mingi pe bazaki basali. Bazela qui même bazwa même ba bien matériel même sous ba kei bazaka même bato pe lokola ba batikali. On n'est pas là pour tout simplement pour monnaie pour na luka. Même pour ndewo na bino il n'est pas là tout le temps pour na luka kayazwa kazwa mbongo non. Bien sûr que ma préoccupation de comme senga pour la valeur l'église on a des bazomona parce qu'il y a d'autres choses il y a fois on a bien habitué nango basenga capacité par là na ba démarche pour faire asseoir valablement jusqu'à l'infini cette église. Nous t'étais cela, je suis pas là pour na luka kambongo. Je suis pas là pour na luka ka honneur. Je suis pas là pour na luka ka mon na ce mutu moko sera je suis pas là. Je ne suis pas là pour vous faire voir que je suis un homme de valeur, soit d'honneur. Non. On a besoin de comme Nazalaka, et derrière tout le monde. Parole de Dieu, si ma église nous sommes d'accord. Le si ma église on ne s'enorgueillit pas. Et il y a des églises qui sont là, bien sûr. Ben que bango Dieu va oluka ko marteler l'église lo ba mais ya nzambe za nzambe. Amen. Ya Yahweh ezali ya owa ko tia loboko pota beta soit le kof soit mbatali ko ya libanga passe na loboko. Coup de pied na libanga passe na lukolo. Oh coup de tête na libanga passe binomo bokalikere ndende kona bino zali uta église bandak 95 asalo bake assassin mwenge beni asara mabete sina lubake nazamu mwenge beni malamu na malamu Yahweh apesi nde kona bino lilako ala kisana mukidimo. Mais c'est un homme. Aliak. Ou alatak. Ou alalapongi. Mais ya ou alalakate. Ce bâtiment, je m'en ai que Moutakouf, même Nangola, même Wap, à que mon compte bino pe bosala ndengwan. Bosala malam. Mais temes à la polée pour la moteur. Pour couper à l'axabilongi na bino. Pour bobi qui s'appelle ma botte na bino. Voilà souhait ya ou yangwan. On ne voit pas Konde. C'est Dieu qui a joué le lamba nae. Konde a joué lamba. Il y a valeur. Il y a. Calculer bilambo zana onanda ko soko zana lambo linga amakas. Calculer Konde na monde entier. Donc a joué le lamba oyo linga amakas ko lega bilamba nyos. Est-ce que vous comprenez bien? So linga lambona makas olinga ebeba olinga ekufanoki on va te bomber par n'importe où place no bomba ngango au retraitant même mal wala bilamba nyonso votre frère est pareil devant vis-à-vis de l'Éternel. Lilobo ko la pesi wa mayela ku comprendre molimo ne ko bi wa ku comprendre te yemo na molimo na ye molimo bika c'est pas tout simplement de on a bien le baga kepo mutsa comme na iloba passe na nyonso esili parce que continuer wa ko banga passe il y a beaucoup des églises on dimi passe te ezana ko wenze na babalabala nyonso ko tande ko lingi vous avez dit que Kobimate, so bimio, kumona motono so asa libre. Wa zongi sim. Ezo laka musali. Mais motonions asa tout comprendre que même to salana 1 milliard basali. Ba nyoso mai o nyoso ba osala mabimina monoko moto moko. Mabima kila monoko nanga. What's up?
Pimakomang hakibongo. Amen. Mais vous comprenez, ma bimina minokwa batu ebelete po lilobo evanda. Botalaka bien, l'église ya minene, po bazwa liturgie. Liturgie kako wana bavandi réunion. Toko banda boy. Après toko koma boy. Après tape boy. Église tout, boka de vérifier. Mais l'église loba, ndeko na bina telemi tata combien on nyos na maboko banda bo chabo plan nyos. Faut yeba ko découvrir place ni ba komaji. Ce comment mena livre Bible batu batanga combien ba monate. Mais place ni ekomami na ndeko na bina na nzoto. Faut la place ekomami cantique nouveau, faut la place ekomami la vie sainte, faut la place ekomami la septième trompette. Tant septième trompette beti Mystère Yahweh Sakon. Mais tant que vous avez septième trompette, Mystère Yahweh. Et s'accomplir, pour la bino bien s'accomplir dans notre terre. Il y a valeur bien à l'Ukuta. Il y a Kolanda bien à Kotika. Amen, bandona Christo. Voilà, misala, mystère, septième trompette, tant que vous avez. Ni kali, mais clair. Message, tout chamité, ma bazana bakisha. Message, et tout chamité, ma bateau bazana. Misala bouton, et tout chamité, ma magicien. Bazo s'agiter. Grêle, forte grêle. Mais message, tant au kitaka. Nana yebagi teke, ko sala gêne, ton poko za erreur. Nana yebagi ko kene ngombat, ko mataka ngombe za erreur. Ame bandeko. Berer nyos nana ebaki ke ata oui bino nyos mutamuta banda ko sala mo analyse na l'église bo utaki mutamuti baza kuna bo batikali kuna baza ko analyser bazo comprendre que oyo ça ne va pas bazo comprendre que oyo abakisi o alekisi même wa ibabima me bande na Kristo mingi o baza na mayele bayebi bamona bavanda na bandako baza ba sage bavanda na bandako bo bazana mayele so kote ya botika ko sambela zana ngoniteli ndeko na bino salaki pe bongo me place zalaki te alonde na bino senga kiteke kolo na koma musali na yo jamais na senga kaka ala kisanga église o isi abongisa o iza ko exister o na okena mona ye na solo kana ye voilà ce que je demandais. Je tenais pas compte qu'un jour na koma musali. Et na senga kiteke nkolo tinda molimo santo kat nangai na senga yangote bo ba senga ko to mpeve wiza boyebi bango za wiza bayemba nzemot mpeve wiza za wiza za wi mais na Congo ba senga bayembi mais bazo comprendre que ba senga tamolai o bayebi na nzembo na te banda na beglizo ya molimo ba senga ngo ba yemba katilelo. Mais ti lelo bazo senga comme si molimo ye nanote. Mais ndeko na bina lo bakateke molimo santo nde konde. Au contraire, batu mingi basal mingi ba mi benga ba molimo santo. Ba benga epe bango ba Saint-Esprit. Mais ndeko na bino il sera jamais un Saint-Esprit parce que azana jour ya botama ana jour ya kufa. Mais il est le flambeau de l'Éternel. Et flambeau ya éternel. Mais lelo batu ba wela ka Jeux olympiques. Bazakana flambeau moko batambola nango so e combien que bolingi bo salango bo organiser na pays na bino batambulisi yango batambulisi yango so bakoteka yango ke pona pays boye nde pays wana gagner cette année on évite Jeux olympiques flambeau na bache wa bata sport flambeau wana na tour za wa na France et ça manifestation munene monde entier et ça symbole à l'ensemble église dans la sport dans la ils ont unir monde entier ndenge katishwa na flambeau et inisaka monde entier na Congo kende ko beta Jeux olympiques mboka tu ya mokili mobimba ezaka bolingo makasi ba pesa ba médaille mingi amen bande ona Kristo mais flambeau siko o ya tiji ba simbia ba wela ko wela Batamu sango mi bale
Basalango 3. Et ça combien? Dans le monde entier, flambeau ya yao. Et ça combien? Monde entier bakoué lango. Mais bino bowelite evandi ba piqué en RDC. Flambeau tango batambu sango e kufaka. Bande ko comprendre. Kita bino nyos bandim. Na basal. Vous s'exhortez bino na bino. Parce que vous pouvez être dans le lomame, il y a des fois vous ne comprenez pas le sens, la valeur de l'éternel. Et mingi bazaka pona ko takine ko tourmenter contre ce qu'on des zakat. Donc mutumoko ya fragile. C'est comme Moïse qui est un peu fragile. Voilà, alemba qui m'a moqué. C'est ce que le gens cherche à faire. Mais tant que Moïse a sauté, moi tumulte yake. Mais ce ne sera pas le cas. Non, Moïse, parce que Jésus a classé déjà que tant qu'il y a aucun il faut atteindre consola. Il vous est avantageux que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, l'Esprit ne viendra pas vers vous. Amen. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Non. Ah, bon, on a raison. Bon, nous avons choisi Jésus. Nicolas, nous avons semblé la pour Jésus. Nous avons bien paiement. N'est-ce pas? Le qu'on a aïe, Jésus et bien je vous l'enverrai. C'est pas Condé, mais cet esprit-là que Dieu a installé dans le corps Yamut. Et quand Dieu installe, terminé. Botala nan, ndekona bino bimisi liturgie nyonso Bible, botala volume ya Bible, ya livre wana. Ko limbola ngo. Mais il y a combien de savants dans le monde? Il y a combien d'intellectuels? Bataba université minene, vous êtes là nombreux. Mais vous calculez Nzamba tangite, Jésus a tangite. Vous calculez compte de peu baba. Mais si j'avais beaucoup aimé les études, nangana koba bien. Est-ce que muto ezana mayelete? Ndekona bino nde tata mutaloba ki non soit continuer ba ko bebe sena kuna. Na betide combien de bana bazobeba? Combien de bana bazo imposer ba makambo sengeli na ba okotate? Alors si j'étais là, votre frère, on devrait l'abîmer, l'imposer beaucoup d'histoires. Ce Dieu qui a dit, arrête, ne continue pas. Allons-y dans la famille. Allons-y dans la soutien. Asala qui m'a bé. Sengeli atanga. Nous n'avons pas que s'inscrire dans l'école, nous n'avons pas continuer au parce que bon, elle est des gens. Quand nous avons $, nous avons j'ai travaillé pour mon Dieu depuis 81 et c'est la tête qui travaille pour faire parvenir cette église à vos valeurs et comme il boy. Le lot passé pour diriger moi par ce lot, il faut que ta magie Simba Bakis. Mais votre frère, il dirige tout ça, le monde entier, sans kiss. Mais c'est la tête qui travaille. Si la tête ne tourne pas, impossible. Pour diriger, oui, mais il y a des gens qui ont banani combien de kuluna bakote basali yao mais somo sale za kite basali nyonso 1000 yao batanda makawa bange baza banani ba moni sante kona bino boale loko sambon somo ta moni mbongo imona te vision bandi na moni prophète molimo kimie ouais et tu comprends molimo kima konde yawa sha bongisa avanda kawate avanda kana motema na yawo jour et nuit azawana mais bino bo sepelaka malgré tout
mingi baka na nzoto ame prophet mukola ko baluka kaka yiwana baka ame prophet akamya alongwa wana za musuni wana za moto te lukuta ata lelo bozo sepe abatebele metango ikobaluka tango satan ko somba bino ata 3 quarts ba ko yina konde aho un jour yoko yina konde te tika satan sana mayele bele mingi babaluka na minute Pétro a yebakite andimakite Pétro vous allez me renier 3 fois avant que le coq puisse chanter 3 fois Pierre kande bino Pierre bandoko lo bande bozolo ko abi jamais Pierre ko takangine lo jamais nandega zakina mandefu ba moustache o sentina muto Pierre na miso fungone non jamais Pierre a le bazo avoye beaucoup insistance jamais abi ko wanga nanga jamais mais tango yinda ki tango ko yinda basa ko tango ba yela kabino nandege bazo luka biloko ko fabriquer quoi que qu'on fasse si c'est terre à mwana ya roi na pays bana ne batambola ndege balingi bamelaka mai ndege balingi basalaka ndege balingi. Oui, le Christ était le prince. Malgré, il est parti. Si je pourrais vous dire cela, mais atindi kondete, mais nzamba salinzo tango ya watindi achena mo pepe o izali evanda kana seo te o na seo nyos mo pepe wana ekota na nzoto de wana même pona yo mutasali mo problème ke vengeance mutasali mo likambo yine libela mutake boybo ukangikanda mutasa yangona tout le matumbo libozoko kate mutapimele yo pe kupimela ye mutasali boye yo pe répliquer ce qui n'a jamais été dans votre frère. Parce qu'après tout, nous sommes sa vanité de ayebi ko pona mutute mais yo pona mingi batoko linga mingi okutunano yo moko sentir que yende et colonios ne ba frère nanga ba sœur nangai comme yawa saraki bi colonios ya mutakela ke bana na nzambe nyonso bana na nzambe nyonso bikela muna yao méchant ou bon nyos bande kwa konde voler soulard tout bande kwa konde corona bande kwa konde parce que c'est pas de leur faute mutuno sala kamabe c'est pas de sa faute atokola ye atindi pote ko bondi sezala na ba problème mutamutazana ngo mutamutazo craquer mutamutazo tinde na banjere belé mais ko bondi ça il est là pour consoler tout le monde. Bien sûr, vous avez une marque, une image, vous devez suivre l'exemple. Mais c'est difficile qu'on puisse suivre l'exemple. C'est difficile. Ko tonga nezali, ko yina nezali, ko luka nezali, ko boya nezali, même bino même na basali, c'est pareil. Et bah parvenir ko boya même nande ko na bino ko yina même nande ko na bino. Moi je peux m'enrichir. Je travaillais pour mon Dieu. Depuis que l'obésalia wa botala Salomon. Et procès moko kakakati. Na monde entier procès moko. Moi na tokata tokabula biteni bango mibale baza. Tete ko kata te ko kabula te pesa ye. Salomon lui voilà propriétaire. Bamoni Salomon procès wana mutu ya mayele koleka. Bible Ozika Genèse péché dans Ève muta sali musala asali mutu musala ndengwana aucun Lévitique aucun Deutéronome aucun ti Bible nyos ti Apocalypse livre nyos ya combien de livres hein 36 66 livres mon côté 66 nyos livre moko tikali nini ya kolimbola
etikali livre nini nani mususu na bayinyoso tona bango nyonso balimboli livre moko oboyeba na oboyebisikoyo Bible oza livre muke bien monene ezo nyokola bato te ezo tungisa bato mosusu baolala na pongi te koyekola Bible yango eza ndenge nini awa bakomi boye ça tel peut totiaka mituna me mituna wana nyonso bino bosusu boyeba yango deja asi asalaki jene wana mpona kolakisa ke ntango ye asi asali bo nyonso baoya nsima na ye babiki na nsima na ye ye asi asali nio nde eloko etikali kaka bolingo ekota yango wana bakomi na ezali 50 kaka bolingo oyo tata alingaka oyo ezokota na nzoto ya basambeli te basambeli bana bolingo te ata bino bazali awa combien de bon pourcentage boni ya bato baseka komi na bolingo opesa pourcentage na bongolo bo bakoti deja na bolingo nzambe azoluka pourcentage à peu près 50%. Ba mama pourcentage ya bato bakoti siko na bolingo nzambe azoluka alo bozela nini bozela nini soya tata binoso botondisama na bolingo présence ya nzambe na nzoto ya moto nde bolingo ya monde te bolingo ya butu te bolingo ya malin te bolingo négatif te. Voilà ce que Dieu veut, l'amour d'en haut. On a présence à Yahweh. Mon Dieu, il loba sambela tous les jours, liloba, mais bolingo kolazo senga. Vous pouvez voir une erreur. Ah bien tata, à ça l'erreur mais cette erreur-là, nous allons arranger. À commettre boy, mais c'est mon frère. Nous allons arranger. À commettre tel acte, c'est mon frère. Nous allons arranger. C'est ce qui manque dans ce monde. Pour que les gens on a jungle. Il y a la mabé à souffrir, na bon, à bien. Voilà la parole qui est venue. Nande wanabino motono sa comme sakoli motono sa comme botei motono sa zo grâce ya vivre yango réalité divine motono sa zo grandeur ya ko goûter délice ya valeur de l'éternel motono sa comme na sai oyembi lo yembo et pesi au moins orientation mais le yembo yeba na kiteke ko yemba sabe ata nzembo ka moko ebimi na muna wande wana bino ipanda tata azofuta ma combien grâce bonne azana ngota na luyembo moko. Mais voilà Salomon a comme le plus riche du monde entier na le roi moko aza lokola Salomon batonyo bazaki autour de Salomon ba comme ba riche na monde. Mais gloire à Dieu ba juif o bandima que Jésus na monde entier banan baza le plus multimilliardaire du monde. Banani ba congolais so bino bozima yele so botosi elembo ya Yahweh un jour marqué ba oluka ba congolais na ndenge mabena monde entier vous êtes des personnes non ingrates sur la terre boza la bato moko ya souffrance sur la terre so bozo lala on vous réveille pas pour te boza la bato akotungisa bato akubunda bitumba ya kosala ya finga bato non. Il y a à travers ce bien que vous allez pratiquer. Il y a un colloque qui sa grâce ma casse pas nabino. Que vous avez la valeur n'avant il y a face à monde. Bonne valeur et vous n'en aurez même pas pour te pillage et battre son plein. Vous n'aurez même pas de la valeur. Pour ma cambosa de Macao et Zaranamboka mote que bazwa babano kubuka boka bamba ba société. Bande wana bino botokena ba tourner ba meku kitisana mai na misko tala baninga musundike bizo ko evoluer bamboka muso tambola Kongo ezaki musika na kitoko na bamboka muso toke siko pona lokoso kobuka pillage ezangisi misala ezangisi ba activité ezangisi ba investisseur ba ko investir na pays kobota nde tondi
batbazaki muke population muke, il y avait des usines, il y avait des industries, mais batbayikani kobota na fois 20, fois même 50, mais sans usine, sans industrie. Mais quelle souffrance, cette jeunesse qui sera vouée, la souffrance terrible, et ça va continuer comme cela. Tandis que dans le pays, population mouké, même en Angola, 22 millions, mais RDC a combien? Plus de 90 millions maintenant. Et tu as même 100 millions parce que vous donnez beaucoup des enfants. 100 millions, il y a population d'habitants. C'est dommage, il n'y a pas de créativité. Oui, mais d'accord, vous avez étudié. Mais alors, sa créativité à ta société, votre frère, il n'a pas étudié. Oui, il a étudié, il a fait à la bande de l'école, sauf des moyens, faute de moyens. Mais voilà ce qui est en lui. Bassali va comme dans le monde entier. Imaginez un peu Bassali au sein de l'église. Pas comme combien? Voilà la tête qui a travaillé. N'a que ça 1000 secteurs de Dieu, c'est pas facile. Société n'est déjà engagé 1000 secteurs de Dieu. Mais si votre frère n'était pas là, Bassali demandez-vous, posez-vous des questions. Ceux qui comptent dans la guitare, c'est le bon gars salawat. Kolia ingezandeni. Amen. Mais votre parole, oye na iloba. Et pas bien Bassali qui ça. Ils ont rendu un mauvais service, bien un bon service. Besoin ça s'appauvrir trop. Hein? Mais minga babima Bassali konda suna molimo te. Nana mona kesika molimo izalaki. Nana mona kata itenseli ya molimo se kotrake pa konde. Bandimi pe Bassali bakosa kabino na l'autre vision konde molimo kimi. Vous se comprendre. Alors quand il ne faut pas kima, septième trompette pe kima. Misala tata sa nanzota kon tiki mpaka. Le monde entier en parlera. Écoutez, il y a même na Europe, na ba école. Écoutez, il y a même na ba Amérique. Écoutez, il y a partout dans le monde. C'est plus que l'enseignement que le Christ avait laissé. Parce que Christ a tient en parabole. Mais c'est votre frère qui est là, que Dieu a utilisé pour pour faire quoi? Non, pas transformer. Non. Pour traduire la Bible. La Bible était là sans traduction. Amen. Pour l'explication nette, pour donner l'explication claire de tous les versets bibliques du monde. Bible égale livre des Okota Begliznos, Simbi Begliznos. Mais on n'a pas vu, on n'a pas lu les versets bibliques spirituels. On a tout simplement passé les écritures charnelles. Mais maintenant, ce qu'on a ici, c'est l'esprit qui a interprété correctement, d'une manière correcte, d'une manière logique. Et la Bible, on a traduit, interprété correctement, de la façon où on a pensé, il y a voilà, pensez il y a mutazo koma, na pensé il y a mutazo pesa maloba, et sangana ki place moko, nani akoko traduire, sengeli mukomi, mukomi aye baga penser à mukomisi. Amen. Nana aye baga penser à mukomisi. Iye mo mutaye baga penser na mukomiye akoma kaka. Oyo ndambo pesa mi ndambo se tigala na mote. Oyo tigala na mote mande clé. Alors tigala na mote manazambe clé. Bamona ki clé Christ a dit clé a pesi Pierre. Mais Pierre a koka ikudote ko limbola. Il n'a pas pu. Ezali voir il y a cheminement qui a parti à Pierre a tigala ko la responsabilité ya ko pesi amona ki na grandeur ya motem. Amona ki Pierre na grandeur ya ko linga Christ. Il y a ndima Kristo parce que il azaki mukolo quand même mais amona ki na mutema ya grandeur wana ya wana baki na tikelo lifungola peme brebi me bande una Kristo
Mais à partir de Pierre, il a compris certaines choses, mais place commis, na Pierre a commis votre frère a été pris sans le savoir, à Sengagite, il n'y avait pas de dialogue, il y a une bonne zame, non, et na wele la qui n'a pas de et attendez à l'ongwa qui n'a bima, il aimait beaucoup cette église la bima, votre frère. Parce que, après tout, il m'a réussi chez lui. Il a accepté que je vienne servir de Dieu là chez lui. N'a pas de respect à Sakanate. Mais le somme salimon a besoin de l'ongwa, à finginan, à tonginan, à tukinan, à aucun esprit, à aucun anin. Binomo boyoka ki abasali bakende ki poba bo makonde bake panganga apesa bo mai ya bibembe bo sokola 9 jours boyoka ki angwa wat. Après, baso prend cette ya maman boti pour ce qui pas ce qui ne compte à kufi boyoka ki angwa wat. Musus bake isus baza ata 22. Pona loko sambong. Mais je tiens à vous éclaircir que tant qu'on a su ma camboy, n'a été une vision. Nani 2 ans après, à tatu la vision, qu'il y aura un compte de Royal Simba, combo église loba. Ndoto. Inspiration. Na mon côté. Donc, dès que ça qui na mon côté, Dieu l'a parlé sans témoin. Dieu l'a choisi. Ce n'est pas par imposition de gens. Ce n'est pas par élection. Mais les colons de Votaki. N'a pas ange la tata. Ba yembe lo yem de wabino kat. Bazo ba la comme soso. Na bina kufina aleni na mino kwa mboka. Mais kuna les colons ne sachant pas que naza tout autour il y a ba ange na kufi. Kole la te yokanzembo. Chango na nzoto. Kendo la kisalibota nanga bayeba ki nanu yangote webi monde ante battu mayele comment un jour ba considérer ndeko na bino peut-être tant ndeko na bino sans vie il n'a pas beaucoup de considération mais tango akokufa ndebo woka ba éloge tango akokufa ndebo mona ba mukili butu moy parce que tango ndeko na bino sali so ba poussa ni pembe na ye biloko na bango ezokweya ezozinda ezozika baza de loin mais ils aiment votre frère ceux qui sont là de loin plus que vous qui êtes tout autour de lui mingi bo baza permettre tout autour de lui peut-être tout simplement pour bazwa ka flatterie azwa mbongo azwa bilamba azwa biloko kolia azwa makamnyo sur honneur mais na motema pona ocha konde na motema ndenge konde ndeko na bina chaka nkolo na motema personne. Peut-être que nous sommes pour c'est ça. Mais votre frère n'avait pas besoin de tout cela. Il a besoin de tout simplement rien que hériter le royaume de Dieu pour moi, c'est ça le vrai salaire. Il y a un vrai litombade. Heureusement que Dieu l'a choisi. C'est le nom de Gonabina si bongo. Pono la kisake mingi baba kuna atanga ne kutute alors mutu ande kona atanga pe jejite atanga pe nzambe te mais alors bo batanga babi misape moi société we ko embaucher basali rola boye onde kona bino embaucher bo monite ke créativité lokola mutu asala usine aba micro asali si monde entier lokola mutu asala ki usine bilamba est-ce que atanga école pour asala ba chemise atanga école pour asala ba bilamba. Boba savant, batanga na école nini. Ba savant o abanda camion. Siko yenda abanda camion. So atanga na école ni po asala camion. Savant o abanda ba sapat. Atanga ke école ni po asala ba sapat bo professeur yango o ya liboso asala ki sapat po ala ki sapat na école. Nan. Savant wa salaka mituka siko ya la kisa professeur n'école ngo bazaki combien pour baye ko la kosala mituka. C'est dommage. Amen bande kuna Kristo. Seul l'on de umususa bimaka azai kutu mundimite kuna pe avec palobina na foi grand savant na le mingi bachola comment il peut l'appeler grand savant ne sachant pas que ce Dieu qui l'a éclairé
Parce que la Bible, c'est pas facile. Oyo batu bazo yekola nako yekola. Ba on l'a ba lunette, ba myopique au tala de loin ou de près. Qu'est-ce qu'il y a dans les Écritures saintes qui n'ont même pas atteint l'objectif? Mais ndeko na bino, ata livre comme mon Bible, ça vaut combien? Pona ko limbo nango. Et chaque livre a un salaire nango. Mais je n'ai pas demandé que Nzamba futanga. Le véritable salaire, royaume de cieux. Ma chaise là-bas. Ma bé? Ce que le lot, quelque chose, il y a. Parce que Batman Moni Mishala, Bakangande Konabino, ma bocoté. Batman Moni, Kufa Zoya, le Mutazongi, Azo Tamble, mais Mutandewana soit abîmé un grès pas compte. Mais qu'on a l'école aux aplastés. Et le bien de qu'on a vu son entraîneur que. Akufaki na le londe histoire c'est là mais à sali encore bané boni mais grâce wana na le londe à vivre loté mingi baleki ne tape wana nyos bipanyo sawa baza mukete baza ebele e oto utina ngola bakufi bazongi oto kene Gabon mutakufi azongi to kene Europe mutakufi azongi ese yokana na église moko. Et moi, dans l'église, l'église est également ce balandango, pour envoyer na bango bazali. Tant que kuna, comment on coupe azozongis, monter bilo kwa na témoignage na télévision bezala. Mais awa to côté son côté belé na télévision te. To côté son belé te. Ya libota. Donc on a bino alobate ka azana molimo santo. Il est là comme tout le monde. Je n'ai jamais dit que j'ai l'Esprit Saint. Je ne dirai jamais que je suis l'Esprit Saint, mais j'ai l'amour de l'Éternel. Tu vois, hein? Donc, bon s'instruire, binon, même bandiminios, même bastanios, parce que ça a toujours été comme ça. Ce fraction, bakay babi, tokei poye kuna molimo esate. Molimo c'est longwe. Et longwa quand, et yaki quand, nana monaki date kotaki. Nana monaki ndenge yela ke pas compte. Nana ebi quantité en gauche de gezali. C'est dommage, le monde est méchant. Mais gloire à Dieu, bino bazo zolandango parce que bon on a déjà le bigo ya bolanda bokanga malibela parce que faute grêle message qui taka la faute grêle hein les autres palanga na mokele mobimba les autres que misala partout minga baba mais force nous aussi d'atteindre. Moi j'ai pas une force. J'ai l'amour du Seigneur. C'est tout. Nazana force c'était nana bolingo na ya nana bolingo nanko. C'est tout. Vous comprenez bien? Nabina na onction? Je ne sais pas. Onction ou pas onction, j'ai l'amour de l'Éternel. Et bon bino. Bino bolingo sana bolingo nini? Bolingo nini? Po bolingo ane kota fo komanano mutambong. Fo balanan. Fo botanan. Fo tongandako. Bolingo tata. Bolingo yao. Eza pona kolinga mutonyo. Pauvre ou riche. Bazaba frère. Ok? Méchant ou bon. Bazaba frère. Amen. Je suis là pour tout le monde. Et j'admire mes confrères, autokenda ko réconcilier nanga bana mombele balanda lilo musu balanda musu bankola ko mosala bon koleka. Réconciliation l'église le besalipe na bumbu kuna na bumbu bande kwa bumbu. Réconcilier bien que je les ai pas encore visité jusqu'aujourd'hui. Voilà mes sala tata. Oh batu musu ba omona me ba osala ko ba ko sala ngote. Bozana bolingo wana bandimi. Botala bien. Ndeko na bino peut-être akosi bino mingi hein. Nande pe bochia ba matoni peut-être comme ko exige bino makambo ebele hein. Mingi ba akomina ka moindre matoni. Je n'ai jamais prêché, j'ai jamais demandé cela. Na senga kutu na yangote. Na senga kutu na yangote. Margué, nyoso mutapesa kapona kolo ça va, ça suffit. On a souvent exigé des choses. Amen. Peut-être beaucoup de dépenser trop.
salaka bongisaka po un jour kotika nyos o bolamu salaka ba Jésus nyos ba action de grâce mo salaka kuna ozobongisa sika na yo butu moyo moto nyos atala bolamu na iloba ce liloba rendre bino mauvais service mais ndeko na bino bazaki batomi balete misato. Dieu l'a parlé, Dieu l'a choisi son témoin dans le monde entier. Alors que le professeur pour battre ça y est. Pour ce professeur battre balagisa qui va que bisu battre salier. Ceux qui ba savant, oh ba inventer comme sont des hommes sages. Frère, un jour même bateau batanga babi moi j'ai beaucoup étudié yebisa ya sala usine. Ba jeune ba combien belé. À sala usine. Batika kaka français. Batika kaka ba document na maboko. Quand tourner na kit na bureau ça suffit pas. Voilà les gens qui sont là qui travaillent pour leur Dieu. Voilà mon tout est sali entre société à mon haine. Tout que n'angola ba sali belé. Tout que ne Brazza ba sali belé. Tout que partout ce qu'elle le comme ba sali. Boto conteneur ba sali ba comme combien na église. Mais bimi na motu ande konabi. Na mitu abatu combien? Na magie? Na kisi? C'est dommage. Ponde konabi na zasin? Mwenge bene? Nazali motama be. Jésus va bien est bon. Moi je connais mon dit bon maître. Jésus va dire mais pourquoi ozo benganga bon? Bon kaka tata osana likolo. Biso nyonso vivre na mokilito ba bonté. Même Condé. Vous placez qu'à place cahier bon, moyen non. J'ai l'amour. Attends, c'est l'erreur vis-à-vis d'Aïe. Cet amour touche son cœur et à retenir rigueur dans côté parce que ça ne vaut pas la peine. Madame Moli, mon moto a salipé erreur. Moli, mon épée, mon kolasuka et mon amboga naya. Motonio ce jour. Abi. Amen. Bande on a Christo. Message alléluia et tout ici bino makasi hein. Peut-être déranger basali hein. Po basali batu bazaka pena molimo hein. Ba mbango ba mona ke molimo esi elongwe na konde. Situ basakoli ba mona molimo na mukole kota ke na mukole bimaka. Amen bande ko na Kristo. Peut-être na déranger moral ya basali. Fortifiez-vous. Ayez du courage, landali loba, bola muna tata, evandi na bino elongo na muki, wakomona ngo wakukompranda ngo moli mune kobi, nde batu bakuluka kaye pe bivandi nyose uzanake, botara ke vana zam tata na batu na uzana zam ngo bakuzana batu kino sukana ikeke, amen.